Makambo ya pasi, makambo ya mawa bandeko nanga kandenge ebele ya batu. Toutaki koyoka, toutaki kolanda histoire ya mwana na biso na kombo ya Alexandra. Oyo atikaki biso Alexandra akufaki babomaki ye, basilisi koboma ye, bakie kobwaka ye na mai. Kokufa ya bakongole to kokufa ya bana ebele ya bana bakufaka na bamai bandeko nanga. Ebele ya bana lelo oyo eza kaka teke no mwana belaki mwana salaki boye ebele ya bana lelo bakomi kokufa omona ka mai omona kaka mutuka etutaki ye bandeko nanga ekomi kosalaka pasi pe mawa. Yango nasengaka toujours na baparents tozala ba responsable. Tozala ba responsable na ndenge ke place yo papa oza oyebike na ero mwana nanga nga mama plutôt naza na musala mobali nanga za na ndako eza devoir ya yo en tant que papa oza na ndako salaka vérification surveillance surtout ya mwana na yo. Papa eza na musala mama oza na ndako yebaka kotalaka bana ata soki bana babimaka libanda pona osakana yo mama ovandi mwa 10 minutes 15 minutes libima libanda kendo cheke bana. À part ça, bandeko nanga kandenge tolobaka toujours et encore. Na ndenge moko ya bien. Bino nyonso papa na mama bozo sala. Boyebi ke boza na place botika ka bana. En tout cas, ezalaka toujours malamu place obo botika bana. Bozala na mutu penza ya sur mutu o ya za na motema. Parce qu'il y a de ces personnes, justement pour de l'argent, atiena na mutu ke l'essentiel fin du mois ba ofutanga bana bakendo sakana na bango. Mais a Hollande la penza bana te yango ezalaka toujours ya motu ya ata soki il faut que o futa mbongo ebele l'essentiel oyebi ke mwana na yo aozala na environnement ya malamu ekozala penza malamu et encore malamu mingi. Bandeko nanga ba décembre yango yo kande tolobaka batan ya ba fête eza batan oyo ebele ya batu tozalaka dépasser ba mama ebele na ba papa bakoma bakomitu na bana nanga bakolata nini jour ango bonane tokolia nini jour ango ekomata ekokita jour ango kutu tokikende wapi. Mais la plupart des gens to bossa na kapeke janvier ezoya février ezoya mars ezoya yango ezalaka toujours ya motuya. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bio na système moko malamu na système moko kitoko bandeko nanga ba mapango ya koteka yango oyo kandenge na lobaka toujours et encore en tant que parent il faut to kanisaka pe lobby ya bana na biso eza na ba parents ebele bango bakanisaka lobby ya bana te omona ka keno bana ngana ofutela bango lelo classe tango ba okola bango nde ba ozwaka soin na biso. Que dire que lelo oyo Nzambe a décidé ainsi Nzambe alobi ke non lelo nde mukolo suka na yo ekozala ndenge nini bana na yo bakovanda wapi bakotelengana bana na yo bakozala bapaka juma bana na yo bakozala bana kuluna to ekozala ndenge nini ba mapango ye na $750 ya pamba oyebike futur ya bana to avenir ya bana na yo eza nango assuré ekozala malamu mingi na ndenge moko ya malamu. Voilà. Salut chers Bouchour, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien,
par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino sangomoko ya mawa, na memeli bino sangomoko ya pasi, na memeli bino sangomoko ezo sala pasi mingi na motema. Avant na ya kokota na mozindo e kozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka bémission ya sika bato sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité mask olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu na ndenge moko malamu na ndenge moko kitoko la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela. Balobi na Gavker place solution nyonso o etali santé ezali. Na yebite ni netungisaka yo, na yebite bandeko nanga soki eza sucre, soki eza ba tension, soki eza kolemba mukongo pasi hémorroïde kozanga kobota ba papa kote kuna omona keno makambo yo simba lisusu te mama komi ko inaina ekozala malamu benga Gavker aya kosunga yo na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Bambote na nga nanu na ye moko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Bambote na mama Lisi mpito ya balisi. Bambote na mama Eugenie Zemanga. Bambote na nga na ye moko madame Judith Diampoviza. Bambote kandenge zalaka na madame Basila Mboyo. Madame Madrine Mafuta na système moko kaka ya malamu mingi makasi. Voilà la famille, le long na memeli bino sango moko, histoire moko, moi personnellement, et ça la kinga patient, pasi penza ya makasi, yango na lobaki ke non, ndako kiko vanda nango nga moko te, mais ekozala bien to ya ko partager yango ensemble, na balandi nyonso ya Etoiline Ines TV. Bande konanga to landa mwa video oyo na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille, to landa mwa video ya muke o na tieli bino, oyo bozo mona la famille eza mai. Mutu alali na kati ya mai eza mwana ya mwasi. Ndenge eza boye mwana wana akufi na kati ya mai. Mwana ngo bomona oyo eza nde famille ya mwana. Bato wa quartier ba olela mwana ye wana alati na ye robe na ye zaki ya blanc na ba rouge aza ya kokufa. Ebele ya bato bakoya kotuna mama Etoiline shiko mwana ngo akufa ki ndenge nini? Histoire ezalaki ndenge nini? Eza nini ezoleka makambo to obeta masolo bandeko nanga eza makambo eleki kaka na communauté na biso. Makambo eza ndenge nini? Ka ndenge ezalaka papa ke kuluka, mama pe de son côté to yebite soki akendaki wapi parce que bazopesa ba explication correcte te place mama akendaki te parce que mama na explication ba pesi biso mama asalaka na yete. Mama azalaka kanenge zalaka basi mosusu basalaka te azalaka na ndako. Siko jour wana papa ake musala, mama pe abimaki toyebi te akendaki wapi, soki ezalaki ka bitambola biso basi
soki ezalaki kaka ndenge ezalaka koloba keno na kendo luka biloko akolia nga na bino toyebi te. Mais oyo toyebi eza kaka keno mama pe abimaki. Tango abimaki aye kotika bana na ye mibale ya mwasi na ya mobali. Atiki bango. Mama alobi comme ça na kei na zoya. Ka ndenge ezalaka bana bino moko boyebi soki ba parents baza te. Mwana soki aza na moto akotalela ye te. Bana bazalaka na bango na makanisi na bango biloko nyonso balingaka ba meka. C'est ainsi que bana bakendaki ka na mai wana. Bakomaki na bango kosakanaka na mai eye kosalaki mwana ya mwasi oyo bomonaki na mai la famille ayaki kokweya na mai. Siko kokweya na mai wana mwana ayebi te ndenge nini banajaka te. Ndeko na ye na ya mobali ka ndenge ezalaka ti abelelaka batu ti batu bayaka. Ndeko na ya mwasi asi amela na ye mai. Tango amela mai mbala moko akati pema. Ti batu bayaka bandeko nanga ezalaki ka pasi pema wa. Bino moko boyebi mutu soki akwei na mai. Deja soki bamoni ke mutu azo pema lisusu te. Parce que mutu soki ameli mai bandeko nanga ezana batu ebele ba mataka. Omona komi likolo parce que asi ameli na ye mai ebele. Akomi na ye likolo. Siko pour que ba mibisa ye, il faut police et ça la descente kuna ekende ko cheke makambo nyonso avant que batu mosusu baya komeka. Bandeko nanga eza histoire moko ezo sala pasi. Kande na lobaki na ibandeli, je m'excuse, ezalaka toujours bien en tant que parent, toyebaka place nini bana na biso bazo sakanaka. Toyebaka place nini tokotika bana. Toyebaka bandeko nanga ngana kamwaka air mosusu mona mama soki amoni mwana na ya liboso aza na 12 ans, mwana mibale aza soki na 8 ans, soki na 9 ans, mwana misato aza soki na 6 ans, mwana 4 aza soki na 2 ans. Omona ba mama mosusu ayebi ke place ona okende na koumela na osala ta 6 heures du temps. Mais mama kotika bana na mwana 12 ans. Atiki bana, alobi bana e na kei na zoya. Air mosusu mona papa alobi bana e na kei na zoya mwana 12 ans. Bino bokanisaka ke mwana 12 ans aza na mayele ya osala ba makambo oyo bana 18 ans ya 20 ans basalaka. Soki olingi okende bipai ata soki oza na mwana 12 ans ezalaka toujours malamu luka mutu oyo aza kokola mutu oyo aza na ba 20 ans mwa leki ya famille mwa cousine mwa nièce. Soki omoni ke peut-être batu wana baza disponible te tika bana ta epai ya mutu place o mikolo bazali place o bakobandolandela bana ezalaka toujours malamu. Ebele bandeko na ngai ya bana ka ndenge na lobaka ebele ya bana bakufa kaka na banzela ya bongo. Ebele ya bana bandeko na ngai bakufa kaka na négligence ya ba parents. Omona batu mosusu bayebi ke place o tovandaka tozalaka na mai bazata kuna te tozalaka na mwa libulu moko boye. Ba parents mosusu bazalaka ta kuna te aokota na ena ndako azotala television atiki mwana bebe libanda. Boy bino moko boyebi soki mwana zongulumaka bana wana baza bana moko bakenda ko simba bipai nyonso bakenda komeka place nyonso. Omona mama mosusu atiki mwana wana libanda ya koti na ndako aotala television ya koti na ndako aotsokolaka ndako aotorsonaka ndako. Alobi mwana tia ena mukongo ezate naza na histoire ndeko moko akufela mwana ka bongo ayebi ke azana libulu moko eza pembeni ya ndako na bango me atiki mwana libanda ye akoti na ndako alobi na kie kotorsone ndako. Siko mwana zonguluma ale mwana kie kokweya ka na libulu wana. Imaginez la famille mwana ya 10 mois ayaki kokufa mwana na ya liboso. Kutu kobota oya bota ki ezalaki likambo na likambo pour kazwa zemi. Alors yango bandeko nanga na memeli bino histoire oyo eza histoire moko na ekola musa lisusu ba mama to veyaka sur nos enfants. Oboti mwana yebaka place mwana azali ata soki boza na ndako olingi otika mwana na salon zalaka ovandi muke fongola mwa porte cheke mwana soki azabia parce que bana bazalaka na bisimba simba eza bana mosusu bakufaka na bango na nzela ya courant. Pourquoi? Parce que alingi na ya simba alingi na ya meka
yo mama ovandi na yo ovandeli télévision ovandeli téléphone obosani ke naza na mwana oyo fona surveillaka. Et à part ça la famille naye kosenga na baparents nyonso de partout bolandaka Etoile Ines TV, s'il vous plaît, en tant que parent ezalaka devoir na biso ya chaque jour kosambelaka mpo na bana. Eza na baparents mosusu omona azata kuna te aolamka na ye na ntongo ka boye journée bandi nti balala na pokwa balali na bango, je m'excuse. Siko devoir ya yo en tant que parent eza biloko kotiaka na mutu. Yo parent mobimba, yo papa, yo mama, tango olamukaka na tongo tiaka bana na yo na mabondeli na maboko ya Nzambe. Nzambe a protéger bango parce que mokili oyo tokomi kokende nango ekomi mokili moko mabe. Omona bana mosusu peut-être ye moko akenda ta kosakana na mai wana te. Ezaka na mutu moko boye ayeka kuboskile ye akwei na mai et puis mutu wana atie na ye akimi na ye. Mokili oyo ekomi ka mokili moko ya motema mabe na niveau moko pas possible à la famille. Eza na ba histoire chaque jour tolalaka tolamuki na ba histoire moko bandeko nanga mosusu omitu na Nzambe. Mokili oyo tokokoma nango tina 2050 to egosila na ba 2028 awa. Ekomi kosala pasi. Ba parents tozala ba parents moko ya ba prière. Tolongwa na ba distraction moko eza na tina te, eza kutota na mutu na makolo te. Lelo oyo ekomi kokamwisanga omona ba mama mosusu a se permettre surtout na ba TikTok oyo ye. Ba mama mosusu olie azwa katata na ye, amemaka azwa katata na ye ya komemata Bible abando tangaka. Azwa katata na ye ya kosambelaka, me ba mama mosusu bazo se permettraka. Akota na ba TikTok pona koya kofinga, pona koya kosalaka barando. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout. Ekomi kosala pasi ya makasi. Hein? S'il vous plaît la famille, s'il vous plaît ma maman, s'il vous plaît ma papa, to veillaka sur l'éducation de nos enfants. Kozala na mwana to kolinga mwana eza te ke non osombelaka ye bilamba, obimisaka ye kendeka restaurant wana penza nde affection ya mwana te. Mwana bazalaka na ye ozo surveiller na bandenge nyonso. Ezala sur le plan spirituel, physique. Ozana mwana na yo ka boy sinzili. Mwana za na école olande la situation ya mwana na yo na ba école. Mwana batika kaka boyo yo vandi na yo ozata kuna te. Botoza la ba parents oyo baza ba responsable, toza la ba parents oyo baza ba parents moko bazo kanisaka bana na bango, bazo tiaka bana na bango na ba prière. Na kilelo ba siècle ya lelo ba génération ya lelo bandeko nanga eza ba génération boko eza ya kobeba. Ki motema mabe ekomi nango mabe. Kindo kibandeko nanga ekomi nango ya miso polelo eza lisusu neti ezalaki ya kalate. Na kalate pour que mutu aya koloka yo ifo azala mutu wa famille na yo. Mena kilelo oyo eza lisusu bongo te. Ata mutu wa mosika mona kika ndenge olata kia sepela kina yete alingi aboma yo. Lelo oyo ekomi kotambola